natikiango nakosonga lisusute kololimbisanga olikama oyo yakopinga bato natikiango nakosonga lisusute kololimbisanga olikama oyo yakochola bato natikiango nakosonga lisusute kololimbisanga olikama oyo yakopinga bato natikiango nakosonga lisusute kololimbisanga Papa, maman, frères et sœurs, nous vous invitons à venir massivement pour participer à ce concert qui va se passer ici au Malawi au mois de décembre le 6. Sur ce, nous vous invitons à nous aider avec vos moyens financiers, matériels tant que spirituels. Si vous voulez nous contacter, veuillez contacter à ce numéro. Pinga bato natikiango nakosonga lisusute kololimbisanga olikama oyo yakinduma natiki